tozo mona ngo pena tadi na poto mona moi sta mobali baza couple me bayo kana te et comment que non tozaka ndako moko me to kabola chambre mona moi c'est mso lala na salon to mobali lala na salon mais ko kuna ngani so ya lala na salon moko lala place olala wana butu très poli na mobali ya Kishasa bébé tu sais nazoya nasombelo nini tendresse kuna pe mobali tendresse mais bango mibale mais zoananu énergie au yozo bebisa pour appeler ces gars qui est en Afrique pendant que yoza na mobali mobo permanent mbongo mwana oyo ozo ko bebisa parce que ngana bengango ko bebisa mbongo. Alors, laissons-nous parler quand même le Kolanzama Salibiso grâce, ma chère. Okozala na mwasi na ndako. Et sujet hein. Okozala na mwasi na ndako. Bozana ye na ndako. Boyo kanate. Bozo yo kanate. Mais pona ko banda ko luka o se consoler. Ozu mwasi na Kishasa. Petite mona kine. Bo solo la bien. Bozo solo la bien. Comprendre. Vivre na ki africain. Voilà, donc bozo vivre la bien mi balé bwana kine. Mwasi pe akoluka jo mo bo. Yena ye bazo vivre lokola bazana. Et puis on a la respect. Lokola mwasi Kishasa. Très poli lokola mwasi kine. Mais azo kobo sana. Respect au yozo pesa ngai onaza na Congo. Respect au yozo pesa mwasi na Kishasa. Zwa respect wana. Pesa mwasi na place moko. Mobali pe pesa mwasi pesa mobali respect. Bolokana. Bon se transmettre dans nos cultures wana o toza nango. Biso toza batu o que non. La femme lorsque son homme azoloba. Ce qui c'est un homme qui respecte sa femme réellement. Elle azoloba. Une bonne femme fait quoi? Yebango atobio mwasi na ya poto azem polo so mwasi na Kishasa papa zwa mwasi wana olaxo qui africain yo pour olaxo qui africain parce que toi na ngo dans le sang yebanga soko zi mwasi wana memie ka une fois nyati makona poto akomi pe mwasi ya poto bokabwani oluki susu okokanga famille mobimba ndoki or ndoki ya ndisa mwasi na yo loba na ye mama e ato na mboka bapaya to loba awa nkota bapaya tozonga na mboka na biso place to uta makanisi na biso to vani na poto oui mais na makanisi to ba ke to za ba africain to za ba bantu respect à mwasi na mobali fo ezala. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Soyez le bienvenu dans votre émission Le Code de bonne conduite. Voilà, le Code de bonne conduite Yango et Bandi. C'est-à-dire le lot à mode Libanda. Comprenez que Moussala et Bengi Lissoussou, mais la réalité c'est belé na Kinshasa. Des fois beaucoup de plateau Kouré Kei, des fois voilà. Pourquoi tous a tout le caméra tout ça il a bino Moussala Nandenge Sengeli. Tout ça la analyse au Makambo et na internet. Nous avons appris, il paraît que Herman Kassongo Azali Moninga Nanga frère Nanga Azali recherché par rapport à meurtre Mobu to éviter ce à solo, ce qui peut za lokuta, ce qui peut créer des problèmes to ebi nanu pena source ya makambwana te to kuluka peto ça la analyse sur dossier wana to koya susu na dossier ya kulutu na biso Jani Fay Pirivier ya Saratola la tola yep asola vraiment très bien avec le vieux Jani Fay il paraît que babwaki libanda moi si abengani alobi trop c'est trop a combiné dana suka abwaki libanda akinoko sala vie na ye et c'est akoli tokolongo appelle sous wana mbangu tokoyana o etali libération ya Ferregola beaucoup de personnes bazo causer la Ferregola akoloba Ferregola akobimisa des choses oyo bino peut-être bo koki ko imaginer et puis aussi sa fille yango il paraît que atiki na ye makambo onyo sabanaki ko sala alobi ayamba nzambe alanda na ye donzela nzambe. Voilà, tozana bon délivre et puis tozana Saratola tokoluka moye bon délivre au fongola une façon bandeko bazwa déjà ntuaka ya la tola to banda musala na biso na ndenge esengeli salon Bugatti Institut Bugatti, je vous salue bisika donc ezwami ba client nyonso et puis Gilles Gage, je te salue mon frère. Je salue Maman Bijou Ketani, la femme de mon papa. Hein? Maman, Babik dédicace Nabino, la famille Ketani Mobimba. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Nene Wechi. Sarambote. T'as dit le beau qui est fait. Beauté. Bonne santé kitoko. Lobo aucune fête. Lobi na fête, lobi na za.
Naza mettre cérémonie demain. Faut animer. Ils ont mariage. Oui, ils ont mariage. Nana ma conseil moi ina piao. Oui, allez-y. Moni lobi tango ke fête. Moni ba boua karabanini, ba boule d'ambiance, ba boirani. Fleur wana. Ba fleur ba boire ya ba marié. En tout cas, conseil gratuit ou elela ngo sim ozwa moko. Sarah. Laisse ta muto obwa kango. Ozwa. Pour nani? C'est liba ekwei. Sarah. Ngana ninga obima na vie wana ya kobetaka par-ci par-là. On se comprend. Mais ozala penda na mwasi moko officiellement otoyebi. Mais est-ce Sarah oyebi te que dans lobi mabe? Ah. Lobi vraiment mabe. Vie ya kobetaka. Ça sonne très mal. Ah. Mais c'est pas t'as dit. Donc Sarah on dit maté que donc on vivra dans le Saint-Esprit. Ah, wa chaste. Non, ça même ba maman na ba papa. T'as demandé lo que zo bomiso. Ozande konanga yo comment lo bomisaka. So bandika lo ba makamba lo kutanga na bimisi vina ya derrière la caméra. To bandemi. Wana moi ça outil poto za Kinshasa vrai ou faux? Faux. Hein? Sarah to bande émission eza faux eza lokuta Sarah to bande émission oyebi dernièrement na kata ki émission ka pona biloko yo nous avons des choses sérieuses photo luka moto solo la bandeko babaza na besoin bazala informer na situation ya frère na bango Herman ka vrai ou faux? Qui t'envoie des photos montées comme ça? Dérivé. Tu as la photo montée kuna habillé à monter batunde ba otala ba oyeba ke ba photo oh c'est vrai dans ba photo moi obini kasi ça c'est ma vie privée. Ah et koki kozala biso to lekaka na ba etando ike toi na vacances boy bandeko balandaka biso papa Diego je vous salue bisika des hommes bino bandeko balandaka biso so asepeli ke no papa nazo ya Kinshasa j'ai un projet mo photo sala siko mikolo comme propre makasi boy po anité le wala chapeau tika no libandi bazata te tika na tadi to yebadi ba montre koti ba mubusin tadi to yebadi te oya kala solo te ya tadi o comment tu as la belo wa ba ile ba la belo a poto wana c'est toi ba la belo ka wa Kinshasa Sarah mais intérêt ya nyonso et ezani le wala ka chapeau ngana yepe déjà no ya lisusu dans motu pour il était pour au monnaie mikolo yo ba casquette a sika bo sentir o bo sana longo l'étiquette te maman eza boye eza boye son nom la tête vraiment de fausser quoi vraiment donc ba ele ba chapa ba king ya ba roi non mais ngana ka roi tu es son roi hein tu es son roi na chef coutumier non mon konzi na chef coutumier c'est normal déjà ba place ba maman Néné Adam Baza maman Néné Adam je te salue depuis Californie aelo ba t-shirt belé zola ngapi ba t-shirt tout c'est-à-dire place ba maman Deborah Baza bilanga nango ba ventir onde na linga ngote te ba on ba ventir ozo delivia que zako est-ce que yo ebi kedo papa Noé za dans Kinshasa yoka ngana episode te na yoko suste na yoko suste s'il vous plaît to ba émission bato ba voisin ba hôtel ngana yoka suste to za libanda a toi na plateau te s'il vous plaît a toi libanda ba pianga peignoir la tara jour wana ouais ça m'a comme si de l'équipe qui na émission te peignoir wana pesanga kabelanga non kabelo ngo mais nazo biso ka de l'eau moko te oyo te zolanga oyo la fille eza peignoir te eza elamba o yo pe donc la tango déjà une fois na émission wana tout no Sarah boro betio donc eza bien tu m'as dit que nga moko don na teka kango yo to chato comparer tu as pu donc c'est là qui n'est l'ambango to chato comparer oui to chato comparer Sarah s'il vous plaît toujours bande émission maman nzambe na ngai nga ça sur émission te nga lingi lokuta te zela na tele mana ke tchana ba caméra donc quoi dérive zo ya te nga na tele mana zo ka photo boy na mami ki coller na caméra zela kasi na expliquer dans le moko papa no ma bakala nzinga mon papa
Aouti Canada, Azana Kinshasa, place parfum bien zalaka, t-shirt à bien zalaka. Naza na bat loko la banene Adam, en Californie, on a c'est-à-dire à Kokenega na maison, à Kangika Misu, à Salinionso. Donc déjà air papa nanga. Mis sa téléphone. C'est le téléphone que j'utilise. Mis sa téléphone. Mais c'est le téléphone que j'utilise. Bimisa, bimisa. Mais est-ce que le téléphone nanga fait la carte? Bimisa kasite. Mais Sarah, est-ce que le téléphone nanga na jula son bani? Bimisa. Problème na yo ezani. Téléphone na sol le yete. Bimisa téléphone. Na tout ni problème na yo ezani. Problème na ngeza dans mon téléphone. Ça va. On a habité téléphone en wiki. Mais c'est quoi au wapi? Pays ça téléphone kuna. On a habité vraiment. On a émission oyo na royaka lisute le jour au moins yo nanga le jour so tout ça l'émission. T'as dit téléphone à sika wana ba pioza. Ah Sarah ntiko e kominini oh e kominini. T'as dit ba pied téléphone à sika. Na pesinga téléphone à sika. Ba yela ki téléphone à sika pas moi ça na uti Hollande. Ni l'accès téléphone. L'accès téléphone sauter ensemble so. Sarah, exacté. Je te dis ma sœur, dis-moi ko tala eza na sœur moko a kozala atala tadingala pa aya okanza makambo ya solo. Maman. Moi si je ma femme, je dois être fier na ye bon, micro. Vrai ou faux? Code de téléphone ya kombo moi si. Eza solo parce que eza kombo ya mwana nanga liboso donga na bota. Yango na chango code ya téléphone. Ça va genre mibala bescro hein. Abim ya t'as dit yo osé ça non moi cité na vie. Au tchano moi ça tchang. Abouakate. Ozwan ozara chaste. Té wana pena nzambe. Ba de chasta oh. Non mais je pas comme maman. J'ai plus de 34 ans. Yango sala ka kukule ya mbembe na butu. J'ai plus de 34 ans. Imaginez donc. Et puis t'as dit Mikolo so botale bien on mona ke masse. Aya hein avec la stabilité des pensées. Yeah, non, mais c'est ça. Lorsqu'on a la paix du cœur. Lorsqu'on a la paix du cœur. Non, lorsqu'on a la paix du cœur, on a Dieu. Nazana, notre code nanga téléphone na comment bijou. Bijou. Donc c'est-à-dire bijou. Et puis deuxième code nanga na téléphone au boy et dans l'enquêtani. Donc. Ah? Oui. Mais c'est ça, et ça bakombo nga linga mingi donc un jour je peux copier ça moko ya bana nanga donc c'est un peu ça. Donc voilà t'as dit toi que musikate ba tu dois ba comprendre qui est derrière toi. Na ma caméra qui est t'a dit. Donc tout ça na biso ka émission tika ba tu dois ba yebela yo ba jeune wana le couteau ya kana na média tout ça l'émission parle. Tout ça émission nga na okende. Voilà Sarah même na côté Olo na lokuta na mitwa bana. T'as dit tout ça émission soit totika. Non mais je Té koko bakisa maloba té soit totiki. Mais siko. Té wana totika kasi. Ça va c'est quoi? Té tout ça l'émission tika taka ba charisme tika ba charisme malokuto za na ngwana ko batu ba ondima. Boni bon. Yo ya na basola ba parfait oh. Mais mon papa ya ki. Yo so ya so la ta chapeau. Chapeau de king. Oso ya o la ta de chapeau de king. Mon papa est à Kinshasa, c'est normal. Papa n'a pas Canada dans Kin. Papa tout ça l'émission. Lorsqu'on a Dieu, on n'a pas peur ya bilwa mokili. Tant aux ari na makona piscine. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, émission Tolingato Bandango Awa. Papa Zalaï na peignoir. Je pense que yo Ozali influenceuse. Tu regardes aussi les réseaux sociaux, l'arrestation de Ferregola et Tchaki Makele l'été. Mais Kobima ya Ferregola non mon ango ezoya na mo pepe moko boya makasi yo sakanate. C'est-à-dire quoi, il est temps la vraie face ou bien grandeur il y a artiste nabiso Ferregola et Bimanami soit battu. Déjà pour la moi rectification, l'arrestation et artiste et Tchaki Makele l'été est sorti d'un petit étiquette de Tchaki Makele l'été. Non mais tout le monde en parle Sarah. Non, c'est pas tout le monde. Page tout bazotia. Non, ce n'est pas tout le monde mon frère. Preuve yo pe na page no donc poster Ferregola. Non. Angui mana ko poster eza deux choses différentes. Oyo kangote na bakwemba to ba betali sole bakanga ki faire abimi non. C'est pas le cas avec Papa Wemba. Nyonso wana eza faute artiste, eza faute à communication et artiste entourage.
hein baza informara bien té et puis baza mal organisé parce que normalement sorti à grand star le roi fait rigola lelo pena soto totanga na musique tolongoli ba vie tout wana donc totikala na fali wana na ferry ozo kalora ba mito à train rien n'empêche que batumsupe baza na sima fabrigase batebele bele ba na sima mais totikala na on a fali na ferry na biso bango mibale. Alors na niveau ya ferry na biso wana sorti na jamais ko le kanengele siko toke musika te comparer sorti na ngana ya ferry banga nzambe te bonga na komi kuna te hein te mais ça l'analyse oza chroniqueur o critiquer mutu to titoyer mutu te zwa pas arrestation na nga aussi pas arrestation à pas perdu ba page posté ba chaîne balobeli yango te ba chaîne nino ba seli yango ba analyse ba chaîne nyon so presque na mona et pas ya bandeko na biso ebele ebele ba olobela yango te ba chaîne déjà Makaus kutu ba chaîne ba continue na souté akomi ko kazo le kapo alukela yango actualité parce que ya yo ça la clash na ba ken mais batu ba vanda balobela sujet ke bakanga ki star boena boye baloba nga balobela nga basela nga ba marche na bato na ye ba te mutu te makolote on se comprend donc eza faute artiste eza faute ya batu ya communication na ye ba communicateur na ye nde sala randengo wana sorti na ye nga na moni ngo eleki inaperçu pour na grand star lo kwa ye to mona sorti ya papa wembo ebi ke nzele ya la raté ouais nzele ya la raté parce que babi il paraît parce que on n'a pas de preuve que il y a solo on n'a pas de preuve que il y a solo penza nani Ferregola Azaki na prison on n'a pas vraiment de preuve mais parce que bango mongo ba lobby on doit accepter il paraît Azaki na même prison au papa Mbazalaki on doit comprendre normalement sorti à star na biso il fallait que ça moi molunge et puis matisse muke parce que prison pour na ba star et matsa bango muke on doit comprendre alors nga na moni ngo eza eyokani penza te eyokani nango penza te et puis vidéo wana bimisi o ba bimisi wana ezo circuler j'ai pas aimé la façon artiste Azalaki c'est comme si il n'était pas vraiment en forme il n'était pas en forme premièrement qualité à peau nae Zaki kito côté il n'était pas tellement obligé au le canal live parce que Zaki na état de santé à bien té et puis des deux moto a filmé qui wana bi ka banda non na table ba whisky. Dans la vidéo à live, à outil non à table, mais ça va whisky. Après, il y a une longue star. Vous comprenez? Donc, au moment qui entourage, bateau va faire sa communication à faire et va bien parce que ceux qui ont bateau bélo balinga faire était so ba mona qui ango banga ba sala ngo bémission parce que nga moni ba whisky. Mais le cas faire ça aimable, ceux qui peut-être fallu on pourrait faire plusieurs émissions pour nos citoyens ango. Vous comprenez? Mais comme c'est l'artiste au hasard aimable par tous les chroniqueurs, moi ba to ba sala ngo ba analyse na ba live visité. Mais sinon Papa Hervé hasard na ba communicateur ya mabe. Il n'était pas obligé à ça la sortie wana ya live wana ça. Oui, parce que il n'était pas en forme. Il n'était oui, sérieux, je vis ça. Maintenant biso tokoki kolobani Nathan oyo papa Hervé Abimi ngala bima prison ngakuna na ba conseiller te na bima prison ba live tout na bando sala derrière la caméra na molili naza ko mona na te naza lukana mikata obongisa moi poso ngo e komata ya moi motu na meka ko bakisata moi matama ozo comprendre santé komata moi bien nazwa kiti na vanda na sa ela ba émission alors azaki obligé te le canal live pour na ba fan na non oko benga na appel normal parce que ba musicien bocha au parleur ba tie au parleur na ba baffler au conscientiser orchestre na yo bozala bien pour ezalaka ba tie bluetooth mo munene wana na répétition bosola na faire oloba bozala bien na bimi déjà prison makamnya tout est-ce que ça ko obligé faire à côté na live et puis live wapi na Instagram place bakenda ko vendre image à star. Et puis modèle wana ndebo l'excellent et puis botiki image ya star na ndengeza est-ce que Nathan oyo ezali temps de répondre na ba clash ya kokota isusu na ba guerre na ba artiste mosusu lokola ndenge na omona et puis so bazaki na besoin ya Olexa Ferry baki na trépété
téléphone penezo bon mon téléphone ngi tambola et outi na masanga na ba whisky ba et yemba mon elongi affaire et puis vendre tablette non ça n'a pas de sens. Ferré, c'est grand. Il est grand. Boni buzo babo. Na mon konde na za beso na yebi ke na sola na ba t'appelle vidéo fona chat trépied. So na ngina sa formation na Zoom na yebi ke na za na bat fona chat trépied pona za la l'aise na ndenge na oloba et ça te que na simbi boy image ninga na non, il faut quand même professionnalisme mais ça en tout hein. Donc voilà, azape moi c'est mon akine. On comprend. On dirait bango na bango et comment ba phase ba encore vivre sont ensemble été. Donc c'est compliqué nga ça nga pas si kaka. Koya ko exposer vie à moi na mobala batato bengana qui est atabo kabwani, c'est la vie. Na vie, il faut toi accepter agnon ce comme l'Arabie so séparation ezalaka. Mais il y a koya na ngona réseaux sociaux ce n'est pas bien. En tout cas ça et comme on est à Sabrina. Oui, donc ce n'est pas bien ma chérie. Ozaki obligé te ya lo banamso na média que bengani Jani Fay. Nga c'est pas nanga ngote. L'autre fois na benga kayoka pour la makambo analyse ya live au salaka et bimisaka ba propos o nyonso ezo bimalelo OK. Jani azana le côté avant d'arapa na yo, tu as tout dit. Mais ça aussi quelque part ezala pon bandeko na biso ya mibali peut-être manque ya ki responsabilité ko kima makambo o donc esengeli kozanga eloko ya kosala des fois yango wana que le femme ba koma katina niveau ya ko toucher na ba personnalité na bango ça tu vois pas. Non, so mobali azangi na lobi yango clair, mutu to aza libre. So moni kolingo kabana na mobali wana parce que a répondre na ba critères oyo lingi te. Bo kaboni ka ici na. Est-ce que c'est obligatoirement na on a média que na bengani ye akabagate azaboye azandu non ce n'est pas important bengana ye papa au revoir ngana abu pia na ngina sa chemin nga yo pe sala chemin non est-ce que c'est important ko ya na on a média c'est important et voilà nazo bakisaka conseil mo bisika mama Sarah Daouti Koloba affaire oyo et comment régner trop la majorité des femmes en Europe la majorité des hommes aussi en Europe bazali na ba mibali na bango na Kinshasa awa bazali na basi na bango na Kinshasa awa o ba bebisa na kamitu na termo Sara lobi moko ba baza mwasi na mobali moko ba komi ba camarade moko ba komi ba cousin moko ba komi pirivier moko ba komi bazo changer ba étape ba combo na ba appellation mais pendant tout ce temps ils sont dans le bêtise et moi je me pose des questions vous gagnez quoi? Et on peut perdre nini aujourd'hui si vous avez une seule femme et tu respectes ta femme. On peut perdre nini aujourd'hui si vous avez un seul homme. Mobali moko na vi na yo, oyo vivana ye ofanda na papa bana na yo, o respectaka ye pe donc respectaka yo, yo on peut perdre nini. On peut gagner nini aujourd'hui lorsque ozaka kana nzoto moko, ozali na motema moko. Mais mon thème est partagé par 3-4 personnes. Vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Nous avons un seul cœur. Oyo, il faut qu'on linga justement une seule personne et vivre naïe. Moi, ça me fait trop mal et ça me choque. Il y a des mamans qui respectent Bamibali na bango na poto bazé belé. Mais lorsque la majorité au bayaka pour exposer peut-être les faiblesses Yamibali na bango na télévision, moi ça me fait mal. Voilà pourquoi je profite pour dire un mot na ba frère nanga. La femme a ko soutenir yo, a ko ki ko accompagner yo, mais ko ti que la moi si charge ni on sauter. La femme yo okoki ko bano sunga même ba arrière parent na ye et ko za normal. Mais si c'est la femme o akobana koluka abano sunga ba arrière ba parent na yo et ko komati na niveau un jour atangela yo ba mabunga minayo. Alors ekozala malamu lorsque tu es avec une femme linga moi si non ndenge omi lingaka moi si pe linga mobali non ndenge o mimi lingaka fais confiance à ton homme, fais confiance à ta femme et les hommes prenez vos responsabilités à main. Des fois aussi, il y a un manque, il y a babilo quoi vous ne voulez pas travailler parce que tous appel les belé, bande ko belé na poto balinga go salaté, mais azana besoin ala ta bien, azana besoin afanda bien pendant que azana moisi na bana o bana na baza sensé. Faut pas qu'il y ait classe, faut pas lire, faut pas mela, faut pas tambola. Mais au cause charge nyonso o kitisi na moto moisi. Qu'est-ce que vous attendez? Résultat de Ezalanine. Bon, dénigrer na télévision, bah ko exposer yo. Alors, Sarah, aujourd'hui, constant on a meka ko sala ngo moi trop.
La majorité ya bande ko na biso otozala na bango na Afrique ou bien bon toloba Congo na Kinshasa awa. Ceux qui balongoli kama kolo na bango na Afrique baké na poto. J'ai l'impression que bakoma ko sala semblant ya ko bossa na culture na origine na bango bisika ba uteli. Lokola soki bakomi na poto baki ko kuta makamu susu kuna ndeti ebebisaka ba cerveau et ambuya kado batu ebeli. Ouais. Tu vois, au komona tu viens lokola moi ça na autonomie na poto mobali aza na autonomie wana te au moins si donc aza nango tu en profites mais tu oublies que ne toi boy toza na culture na biso toza na façon na biso. Encore pour aller trop loin Sarah. Et puis place na monaka buzoba ebele pa ya bande ko na biso ebele. Pour ceux qui font ça, excusez-moi, langage n'a peut-être beaucoup moins en malamoté, je n'ai pas l'habitude, mais au état la vie à Batou, surtout ma vie à couple, je suis un peu moi kanda, moi trop direct et surtout sur les talibans maman. Parce que oyo lelo bande ko ebele lelo bakoma azana mwasi na ndaku na ye na poto. Donc on a kanda po yo célibataire. Non, Sarah, ça c'est une question de vie, maman. Il y a certaines personnes baillé bien mais baïgnora kayango. Alors, laissons-nous parler quand même le Kolanzama Salibiso grâce ma chère. Okozalana mwasi na ndaku. Et sujet hein. Okozalana mwasi na ndaku. Bozana ye na ndaku. Bozo yo kanate. Mais pour na kobana koluka o se consoler aussi moi si na Kinshasa petite mon akine bo solo la bien bozo solo bien comprendre te vivre na ki africain voilà donc bozo vivre la bien mi balé bwana akine moi si pe akoluka jo mo bo ye bazo vivre lokola bazana et puis on a respect lokola moi c'est Kinshasa très poli lokola moi c'est akine mais azo kobo sana respect au yozo pesa ngai onaza na Congo respect au yozo pesa moi si na Kinshasa zwa respect wana pesa moi si na place moko mobali pe pesa moi si pesa mobali respect olokana bon se transmettre dans nos cultures wana otoza nango biso toza batu oyo ke non la femme lorsque son homme azoloba ce qui c'est un homme qui respecte sa femme réellement elle azoloba une bonne femme fait quoi? Eh maman, réponds. Une bonne femme. Réponds. Qui t'a dit ça? T'as dit au balaté. Qui t'a dit ça? Non, mais Zéla, qui a dit ça? Une bonne femme ne va pas répondre à son homme elle, pendant que Bazana Kanda Bazo Solola. Une bonne femme garde silence. Une bonne femme garde silence. Une bonne femme c'est celle-là au donc ayaka. Après dispute ya mobali ayebisi papa. C'est-à-dire regarde nyonso tia o pola la yo moko. Oh là, Sarah, ce sont des choses sérieuses. Mais ce sont des choses sérieuses. On va ba rigueur ani. Non, parce que moi ça me choque. Yo za na moi si en okutu na oyo pesa conseil. Ozana ye. Otika tangala lo bate. Yo zana ye. Non, les femmes de force. Ozana moi si en ozana okuta tata na moi si en ote ayepe na mte ozo sa da makambo bon. Ah, ndenge moi ça bato zaki na hôtel. Non, Sarah. Tu sais que des fois lorsque tu commandes un point sensible et on doit éviter ça. Donc éviter ni. En tout cas, ils ont problème moko, ils ont très capital. Tout ce monde a pena tadi na poto mona moi sta mobali. Baza couple me bayo kanate. Et comment que non to zakanda ku moko me to kabola ba chambre. Mona moi c'est mso la na salon tout mobali la na salon. Mais ko kuna ngani so ya la na salon moko la place ola la wana. Boutou. Très poli na mobali à Kinshasa. Bébé, tu sais. Nazoya, nasombelo nini tendresse. Kuna pe mobali tendresse mais bango mi balé. Mais Zwananu énergie au yozo ça pour appeler ces gars qui est en Afrique pendant que yoza na mobali mo bwela permanent mbongo mwana oyo ozo kobebisa parce que ngana bengango kobebisa mbongo moi comme je suis là je suis un enfant de Dieu et puis ngana qui a besoin na signaler donc le komoko Sarah yoza déjà na couple tu es marié yoza célibataire naza célibataire au lieu yo obongisa kananga mais oliaka ko chuba ngai do bambeli bandeko bako ya ko kancelanga mabe non c'est pas comme ça Sarah
C'est pas comme ça. Voilà pourquoi on a besoin de profiter. Moutou Kolanga. Tikana Lobako Sarah. T'as dit un exemple à Moutou. Nazu ya yo Sarah. Mais Moutou Kolanga. Ah? Yoka te Sarah na komi kuna te tikana nona solo la na bande côté Sarah. O komi wapite. Côté Yozo Kanisa. C'est-à-dire Moutou Kolanga. Une femme mariée, Oazana Ndaku na ye na mobali na ye. Sincèrement, même les bons dieux sont bengi numéro nanga de elekate. Même Nzambe akolinga ngote. Même Nzambe akotika la kolinga ngote. Pourquoi? Parce que ce que tu fais avec cet homme, oh azana ndaku na yo wana, oyo azana berreur, oyo yo ozo croire, oyo ozo kanisela, oyo ozo latsana batuke no yaza eloko te mobali yo ozo landa na Afrique nde aza eloko. Donc lobby pe et puis t'as dit la kato maloba te na kato maloba tika ekimanga ayoza célibataire wani loko loba te makama ba couple ozana mwasi te mwana te mande fois pembe na libandi wana conseil opesa ba tetadi tika nganga na pesa conseil d'accord yeba yango lelo ata mwasi apoto wana oyaki wana oboyaki ne bozaki ne hotel. Attends, moi, ça pour toi, atiki mobile ne kuna aeko. Et puis, bah, le kuta. À caution déjà. Non, yoka. Comment t'as dit? Bah, caution déjà. Na lobby, majorité. Na benga fio. T'as dit ça voilà. À caution déjà. Sarah, c'est un sujet très important, s'il vous plaît. Sarah, c'est un sujet très important. Du coup, laissons-moi le temps pour connaître un peu de bien parler. T'as dit bah caution déjà. T'es bah caution ngate na lobby nini. Basi ya poto la majorité ya bato basala kwana baza lokuta. Pourquoi? Parce que elle a un homme à la maison. Mais des fois ils ont ba misusu ba komaka trop loin pour na koloba non yenanga bolingo etikala kaka ya bana. Siko tunanga ni tadi. Oh, tout ça conclusion. Tant moi si on a vu mobile na Kishasa, mobile pas moi si na Kishasa, bah on se consoler. Mais bah on balé bah ça ni bah yo kana. Parce que tout n'a problème ya ka wapi. Wapi moi na maman. Au moins so babala oh moi c'est aye Kishasa. Tant aye Kishasa on se comporter na politesse wana ya ba africain. Une fois que sera zu mobali wana ya Afrique to moi si wana ya Afrique memi poto automatiquement kotisu na comportement na yango mona bakabwana ka. Voilà, yango aujourd'hui nous avons automatiquement tu vois aujourd'hui moi c'est à côté ma kelemba voilà qui si moi si mbongo bana moi c'est à côté bikota kota abalu keli mobali na seconde voilà. A komi siko moi sika ya poto. Ya poto. A komi pe moi si ya mabe. Que non si je savais yo na longolo na pas. Mobali moi si pe so abengi si mobali en Afrique. Mobali a za bien. Ta mobali a komi na poto, a komi pe mobali a poto. Ya poto. So qui responsable a komi irresponsable. Alinga musala te. Voilà. Voilà pourquoi yangwano moni eloko ezoboma ba couple be na poto ezakaka tokimisi mentalité ya ba africain. Nous sommes des bantou ya na dialogue, surtout dialogue eleki nyonso. Surtout dialogue eleki nyonso. Aujourd'hui, yango bozo mona geno garçon na amemaki fimo be na poto fiwana bakabwani. Makambo ezoko salema trop. Pourquoi? Parce que bozo zwa temps ya ko préparer makambo ndenge esengelité. Donc attends, yeba ngo atobio moi si na ya poto azem polo so moi si na Kishasa papa zoa. Moi si on a l'accent qui est africain. Yo pour l'accent qui est africain parce que toi on a dans le sang. Dans le sang. Yeba so ozi moi si on même ka une fois nyati makona poto akomi pe moi sa poto. Moi sa poto. Bokabwani. Oluki isusu. Okokanga famille mobimba ndoki. Or ndoki ya. Kandi se moi si na yo loba na e mama e to na mboka bapaya to loba nkota bapaya. Tozonga na mboka na biso place to uta makanisi na biso to vani na poto oui mais na makanisi to ba ke to za ba africain to za ba bantu respect à moi si na mobali faut ezala amitié à moi si na mobali bolingo wana bosana na mutu na okay ndenga na za boengane ba pesanga pouvoir na poto la parle. Vas-y, non, allez-y maman. Vas-y. Obendi charisme. Allez-y maman. Pesa bango conseil, fi bambe bon maman. Vas-y. Bango comme ça biso mal à l'aise au sakanate. Ba ça mabe makasi. Allez-y, la servante de Dieu. Pitié penza. Ça rappellera. Pour la bande on a biso basi en tout cas, il faut que luka moyen ya rebongisa. To ça ka effort to mizongisa kaka na kinoiserie na ki africain. To zonga na po na biso ya ba africain.
toza ba bantu donc tozonga na pona biso ya ba africain ole to koma oh ngai moi sa poto oh mobala poto na moi sa poto na mobala poto biso nyonso to abasi biso nyonso to amibali donc toza ka batu. Voilà. Merci beaucoup bandeko balandi ya Sarato la télévision bino ba bolanda ka Top Media télévision émission na bino le code de bonne conduite yango yo ezali important. On a la fin de mingi na poto na koma na mentalité na nga e koma nango ya poto. Mentalité e koma ya poto. Est-ce que lokola o koma na mentalité ya poto nde etingi yo obando manquer mobali na yo respect? Est-ce que mentalité ya poto est synonyme ya ki impolitesse ya kozanga humanisme kati na yo bande kona biso respectons-nous surtout moi si oyo bikaza moi si na yo respecter ye pesa ye vie oyo yo zanango wana la Bible nous recommande ça linga muninga na yo lokola yo omilingaka e bongo oyo azalaka na yo alambelaka yo aswanyaka bilamba na yo des fois elle gère la maison des fois elle non c'est déjà une partie de ta vie bandeko tadi bino ba ebosala biloko tokabwania wa merci ko papa tokabwania bon de livre s'il vous plaît souci ayo bon de livre s'il vous plaît tokati émission bon de livre souci ayo makaka tadi bakosi yo mosa poto yebolali na lobi le mosa poto akosi yo ba escroquer yo ba yibi yo bomwana nalali ni wapi sarati ko koselanga makambo seigneur tala kokate émission te benga za boye bakosi esko bakosi bayelaki yoka ba chapeau mama nga mutu akosi na yenga azate da bayelaki ka ba chapeau téléphone da bakosi yoka boye yo mutu abimisi vérité na lobi que la majorité ce sont de yango lobeli makamba basa poto makasi choqué ndoko ana choc bayibi yo bomwana ngane naza boye sara pitié chose ne peut pas passer oh là là, je ça fait pas. Bah escroquer yo. Tokabona pardon. Tala. Bon de s'il vous plaît, toka bona.